na mama kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki eza te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na mobali na ngai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 api nanga se oh ya ya tikanga na kanga mana yo elika nanga oh ya ya makasi nanga Yesu elonga sema bilokota seyo Santinela la kate Yesu makasi abaye vale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, kaka na yo. Non, kesu wapi. Ah non, je suis. Nazanga na nyonso. Ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningeka mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote,
anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Yeah yeah yeah. Tikangana kangamana yui. Oh Yesu nangase yeah yeah yeah. Elikana ngase yeah yeah yeah. Makasi nangase yeah yeah yeah. Tikangana kangamana yui. Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, ata butu ata na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, ana butu ana moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na papa nangai, ata nazali na mama nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na yaya nangai, ata nazali na mobali nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Apui nanga se oh yeah yeah yeah. Tikangana kangamana yui. Elika nanga makasi nanga. Yesu elonga. Awa sikoyo nasala ai nasala bipisi nanga na tia na msaka yetoka deja toka mbisi na tia na suka parce que mbisi ya moto moko so na tango sikoyo ekopanza na po ezala makasi eza pete donc na tango même pas na mai pona na batela ngo donc bato baolia ngo alia na musuni mba moko so na bina na mai sikoyo epanza amba sukola ngo kaka na sukola ma otied elo mwa kaka kaka na windi ba poussière ba tusko ko sa place ne pe musaka bo ah chango na se a tene pisio so matomba mona to bien ba sala na meyo sali bon équipa na ngo telo kwa moto na nga déjà bande koleka mais musaka faut to kanzela mona ba épice le polo nga solangai o ko teno peso moto zaki non te o tena on a se comme ça o bandi o teblo nyonso
so mbisi ezalaki ya makasi oyo ekauka nakoka kotiango etoka nango mpo elemba lokola eza ya moto moko wana nakotiango na suka ya mosaka na so elingi ebela nde nakotia mbisi wana après 10 minutes avant 10 minutes donc oyo koliana lituma makemba pene otusi lituma obe makemba kaka batokisa obe fufu ya pembe donc ça dépend kwanga très bien ngai sifi namonaka moto asali wana nde so namonikanga moko nasonga koleka na moto nalandaki nazala nde bo nakasili na ngai bon nalambaka nga bapesanga kombo alamba bapeta anniversaire moko yopo alors so la petite sœur olambelanga apesanga mbongo nasaleli ye programme nalambi so nango nakendanga fete yango te nalambi kaka bamemi biloko nalamba mpe déjà nalamba komite na bafete boye ne biso waka na église so sere abali boye neti nalambi déjà 2 sere bacollègue na ngai ya mosala ya église kaka babiloko babokilo moko kofeti nanga coutumier nanga na kinkole tokenda mpena kinkole biloko babokilo yaka motu na ngambo nalambela mbika mpena babulubulu wana natia mbiso koka ebele motu nyonso alia mbika wana na fete aotuna wana bapesa ye akende ngo na ndako donc eza mwa don oyo nzambe bapesa kolamba o nayebi tozolamba na yo mais opekisa biso te poto solo oui makaka eza masolo lelo nabaekolisa lula ensemble eza na interprétation ndenge koma osalama par tokatika obina tika média c'est ça jona ye apekisa ye bapasteur tout consort toyebi te bon nga jo nanga pasteur te jo nanga naza ne sikoyo to chéri nanga naza na ye ye aza ne pasteur te tolingani ne mpe kaka après natie kobina toza na ye émission kaka émission evi nanga lende après émission tolingani talinga amoninga sepela après tolinga oyo naza ndela fiancé nanga aza pasteur te azala ne mpe ya te te natika nango kobina nga moko natiki tobina apres nakabona jo nanga nazala na ye oyebi ye bato nyonso bayebi ye me natanga nanga kombo na ye te jo nanga nazala na ye tokabwani navanda nanga apres ndi naoka oyo yanga naza ne sikoyo wana azalaki yanga te yanga nde sikoyo nazala na ye sikoyo baya te donc yanga aza déjà napesi mpe mbote Pablo Manienza na kati ya Londres bagros bisou na monde eza nabomba te nga nazoya mboka nyonso na oyo nalinga mpe te na oyo nalinga sona ndotenga bakombola bango babastar babato bayebana naotanga bakombola bango tele bana baengagement na bango babala mpe déjà mais nazalaki te lokola mwasi moko boya moso ya likango wana mwasi mpenza confirme milibika ya miziki nga mambo ebele liboso none navai nao so nazalaki miziki te lingo olukanga te eza de pande ya monene bamaka mosusu ya mike na nsima boye eza déjà so miziki te ngai nakutana na lende alingaka yebanga te donc musique na bénéficie navanda mpe na bagrand mpona musique style mpe navandaka na bagrand mpona musique donc motu mosusu oyo bato batanga kombolo ndimaka kuta okomona ye okovanda ne osola na ye me osola na ye bengo mpe apesa yo conseil eza bongo bamusike nazwi barelation ebele nazwi baconseil ya papa naso ya mirador na Michel Adiluya donc azalaki
papa penza eso kinga likambo benga ngaba na telefone okiboye bongisa ko musaleza papa na mama do taka bata bongo ta to ba mike to ka ba boka ba lisi baba ba chano pétrole ba te bele minene ba trésor loi ba de merci mbokani donc so to fanda na bango po la musique donc so la place mo pour tenir oui falon andala awi so kana ibi lolo ona petit na ngana ibi donc pour la musique donc mo ibi le ba do mo so to bomba bon to garda na mas na zalana mas na ngama mamu magar mo to kuta na penzate ndongo to solo laka mon nesi mo ebi mi boye pona bima wa grand frère nga te nga wa JBT bon na éviter moi trop ko tambola linga te alobaki azongisa ki boye bazaki na yeta ngako wana alobaki te kombo na kinga na dagelo na boya mingi pena yango wana linga na vana so mna tengena ketala mamu no ketala so temps ezali no ketala nazala na Brinel nazala sur la BBC automatique nasi bolia pilipili ya konga pilipili na lia ngaka kata biloko ebele ya pembeni na koka ngo Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ya bibo nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ya bibo nanga ya na butu ya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nangai ata nazali na mobali akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikanga na kanga mana yo elika nanga makasi nanga Yesu elona sema bilokota seyo satinela la kate Yesu makasi abayebale maye Yesu nanga. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, comme ma kakana yo. Non, kesu wapi. Ah non, je suis. Nazangana nyonso. Ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu,
hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 oh ya 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 akwenda ngase ya ya tikangana kangamara yui. Oh Yesu na ngase ya ya elikiana ngase ya ya makasi na ngase ya ya tikangana kangamara yui. Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, ata butu ata na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, eya na butu eya na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na papa nangai, ata nazali na mama nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na yaya nangai, ata nazali na mobali nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikangana kangama na yo elika nanga makasi nanga Yesu elona sema bilokota seyo satinela la la kate Yesu makasi abayebale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo, naokesu wapi. Ah non, Jésus, nazangana nga nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana.
Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Tikangana kangamana yui. Oh Yesu nangase. Oh yeah, yeah, yeah. Elika nangase. Oh yeah, yeah, yeah. Makasi nangase. Oh yeah, yeah, yeah. Tikangana kangamana yui. Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, ata butu ata na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, eya na butu eya na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na papa nangai, ata nazali na mama nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na yaya nangai, ata nazali na mobali nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Apui nanga se oh yeah, yeah, yeah. Tikangana kangamana yo. Elika nanga makasi nanga. Yesu elonga sema bilokota seyo Fatinela la kati. Napesi merci na papa Lena oya sali pona libota nanga continue kusala bongo alemba te asunga biso batu toza penzana makoki te pe na kusunga biso tozangi makoki nzambe akupambola eko koleka yango napesi merci mingi na oya sali pona libota na ngai merci ngai naza mama ya mama pasi ma Claudine papa elle napesi papa elle merci na oya sali nazalaki na espoir te mais apesi nga espoir apesi mpe esu nzambe merci tellement apesi nga bamapasi ya mibale donc nzambe apambola oyo nyonso asoutenir nga bolembanga te bopambola bokontinue osalelanga mpona
peut-être noko beaucoup la banque ndé bazami balé meneliki nzambe ndaosu. Fondation Alain Bele pour na nyonso tu ko sala eza kamoko to benga ka indigent, donc une maman qui avait perdu son mari, donc elle était abandonnée par sa belle famille. Nde to meke ko contacter fondation ya Alain a joué en charge. Voilà, un grand merci à tous nos fidèles abonnés qui étaient là, scotchés, branchés, et partout là où vous êtes, à travers la ère à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Donc voilà, et c'est Vini Mbouya, Mister Tokos Petit Mercosto, de Carnaïf Servino. Donc voilà, on est là aujourd'hui, on vous avait dit qu'aujourd'hui, avec notre SR, Sarah Ndala, Oyo, tous ces pélagues vont passer journée ensemble naïe. Donc, bon, comme on a n'engueto yaki, n'engueto lomwe palais, n'engueto kewenze, n'engueto lambi, elle est là. Salut aux anaïs, assez la présentation. Il y a babiloko oya lambi, avec un peu qu'on réexplique biso et n'engueto lambi biloko naïe. Après, on a bino et longo aux anaïs table. Ensuite, tu vois, est-ce que mon est kaki ou pas. Donc voilà, Sarah, on est avec toi. Je ne sais pas si on a un petit rappel pour que tu comprendre ce que toi tu as préparé et tout. Donc voilà. Bon, les gens lambi, nzombo musaka, nzombo ya moto moko, ya musaka ngai na mina fufu na kwanga melia marapena lituma epe makimba batokisaka kana kwa melia mana tu osala yonde bon na sali nzombo nanga ezaki ya moto moko na tiko na maite na tokisi mbila nanga mbile lembi na tuti na sali musaka na kandiza laka na sokoli pe ngai nanga na tokisi na tuti pe ngai ale na tina kati ya musaka etoki na zo be piste nanga donc tomate ya mbuma ndembe belé na matungulu belé na pilipili mobesu na 2 kip ya aromate na ai na ndembe na tout yango na tina kati ya musaka etoki vraiment na demi boîte ya tomate na tie etoki ngai wana esili ali nazwi mbisi na ngate mais daki ya moto moko na sokolo kana mai ya moto na tina kati etoki 10 minutes. On va pas beaucoup parler parce que surtout les gens à table, Gédéon, je sais pas au Zobilo Congo au présenter du son à table si c'est possible. On a besoin de la lambi yango. Saka kilo makasi na sikomona. Yango yo na ebite soki ezaka na nzungu. Il faut ezala na nzungu okoche la batu na sani. Donc oui. Bon, ne biso na bakongo ya so mwasi bayo bala ayo mobala yo bala to kinera bela fama mobali. Nzungu ya ma famille mwindu kandi to balango basani to daka ndenge kitina nzungu na moto ndeka to. Malheureusement yo bayo bala ote. Et boyo bala ngati. Ah d'accord. Kanate. Donc yango yo nga balalo basani ya bien servir mais la préférée la kana nzungu. Il a rendu des beurre beaucoup. On peut passer à la table si c'est possible. Ok, c'est bon. Nous sommes déjà prêts. Voilà. Tous nos fidèles internautes qui est là avec nous, tu observes que cette émission, c'est pas facile. Mais en fait, on est toujours obligé de le faire parce que c'est notre boulot. Et la sœur est là, à préparer les bisous, Ngaï, Yamusaka, Bacha, Nzamba, et tout comme ça. Il y a un peu de ça, c'est là, partout aux alliés. Et notre sœur a fait sa contact naïe. S'il faut payer, s'il faut foutailler, donc voilà, elle est là, il est mon co, il est bandé là au sol, on a bien donc. Netina boina, on a mais tout ça dérange pas, lit pas et tout. Qui paraté, n'est-ce pas yo mo lingo lela.
mais il va se attends la malemba tu es mon l'équipe de la vérité le ban nyos oh l'équipe est dans ma oui faut silicater parce que non silicater ça faut sur dans cette carrière faut aussi silicater oloba pour na bongisa à la prochaine donc silicater. Merci à vous Alain Délé le patron donc voilà un grand merci aussi à Gédéon la personne qui est derrière la caméra malgré la numéro de la caméra parce que Boyolia na Sima. Un grand merci à ma conseillère privée en direct de là où vous êtes et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à JKB la Banque Populaire, mon vieux fondé KB à des Switzerland, Mbote Bélé na bino tout la biso. Tu nous reste bilo. OK. On les a batbalé ça na Italie. Na lo no lia pas mais faut appeler ça bango. Ouais, grâce na bango de toza. Donc voilà. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance. Ça la rien, au lieu de faire migrer. Na baksa. Ni kokina aussi. Kokina wa. Na kwanga. Anataka kwanga hawa na. So champanzia. Bongo Dani Star Azab. Bo batami kuna ndeni. Yo damete. Kasi yem damba ibisod. Ngene. A changer peut-être ça là. Non, c'est bon déjà. Non, Tony, si voilà, Manazay, n'a pas moussé pour Naebi, beaucoup. Et raté. Qui va dans l'assurance? Super son amour n'a pas spécialiste. N'a pas spécialiste à Maman Poussana, Roland Bello, au mot de Tubacam. Sur bon, quand on mange, on parle. Donc voilà. Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso Yende ayebi bomoi nanga Eya na butu eya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na papa nangai Ata nazali na mama nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na yaya nangai Ata nazali na mobali nangai Akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso Oh ya 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 Sikangana kangama na yo Erika nanga Makasi nanga Yesu elonga Sema bilokota seyo Santinela la kate Yesu Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Je n'ai pas des commentaires à faire. En fait, je vais parler avec les gens. Oyo toliena bango elongo et bango ndeba meka ko expliquer biso parce que on a dans un milieu de village. Na koyi ko lo balambi bientôt parler mabe, c'est-à-dire eza na sens té. Mais to meka otambola moké na zongela. Na meka otambola moké na table. Na beta master yo ba moninga na trop. To ba na boyo na zongela. C'est-à-dire na sola na moké kotoyo Bonjour. Bonjour. Vini Mbouya. Dieu merci. On est en direct de Nouvelle Tendance Télévision. Batbo Talayo. Siko partout dans le monde entier. Tout le monde est présent na yo. Nakati ya palais. Bisika Oyowa. Puis tu as écouté la déona biso Monsi Sarandala. Avant tout au comment est-ce qu'on peut savoir? Tu es d'abord Kuche la sœur. Bon, Falondala, la petite sœur nanga.
Donc on a 3e, il y a 5e d'habitude. Donc on a 4 d'habitude dans mon garçon, on a 4 ans. Il fallait l'andi. On a célébré vraiment pour les cannes émission. Photo total ça sur qualité peu ezali. Mais na kata test vraiment na moni musala ça me kitoko parce que le to la alambi to lien opénanga pe sota ça ne vide. Donc na lien opéna avec la petite. Parce que petite sœur na. Parce que Oloba bongo ba pesi ya salon côté muso soit échoué so liaison dans la famille. Bon wana pena to beta tolo mais ma pena bende le côté nzungu pena donc 10/10. Mais piment. Piment les qui donc on a eu on déjà point mon pour na piment. Ko ba tumsu ba nga piment. Parce que je crois même tumsu ko nga ba ko chaka internet ko nga moi piment pena mais ça on a pena donc très sanitaire pour les 2-3 personnes bantalo siko à salutation. Bon on a pesi prophète Joël Mbote. On a pesi madame Nanga Caroline qui vient et puis ba Nanga Misatou. Merci. Ephraim Myriam na. Merci. Il y a un papa Mnoko. Papa Mnoko Moulier en humilité. Il est comme ça. On s'est fait la biloronté. Très bien. Donc, il a plaisir à ma case. Voilà, petite sœur, on a un garçon de Bosso. On a plaisir, nous sommes à l'ambi. De la petite, on a l'air à l'ambi. Dans les hommes colonnés? Oui. Donc, ce qu'il y a là-bas, d'état mbila. Mon qui est cassé des Kuba. Bon. Parfois, la petite sœur. Tu vois, Kalita Rolamba. Il y a des choses dans le bandé. Il y a un commentaire. Il y a un commentaire. Il y a un commentaire. En tout cas, 10/10. Il y a un commentaire pour Nanga. Pour Naïli bien. Alamba bien très bien. Je suis très bien. Je suis bon, il a bien quitté. De la CP, on a suivi partout dans le monde entier 2-3 personnes pour salutation. On appelle si Yvette Tchoukou Mbote, na pesi bala nanga Rifi Trezli Adonai Keren Mbote, na pesi mona kazi nanga Jafet Mbote. Merci. OK, merci. Donc nakota na katikati. Voilà. Et Torbé Tara Masolo, bonjour. Bonjour. Moi c'est Richesse Kimoalo. Richesse Kimoalo. Tu es là en direct des nouvelles tendances télévision. Oui. Tu peux te présenter, t'es qui chez la serre? Bon, moi je suis l'architecte, je viens souvent dans la parcelle, elle reste, je viens faire les travaux ici, dans la parcelle. C'est une serre de coopérané bien, donc tout ça a plein de travail à Benningai, Nakota, Naolia. Au lieu de qui architecture, donc aux olières, le rôle a sa plan. Oui. Donc pas de souci. En tout cas, Biloro, Naliarango, Kalata, on a Zara Mona Mouki. Dieu m'attend parler parce qu'en dehors, à Moussala, il y a Kotonga. Je suis un homme de Dieu. Biloro, Nalielelo. Naliango, il y a 10 ans passés. Donc on a s'est retrouvé encore. Parce que déjà, ce côté bas point par rapport à Biloko. Photos à la claire, à l'ambi bien, j'ai beaucoup aimé. On a ballonné les Ngana ilo longolate. Donc pour Nanga c'est impeccable 10/10. Oui. Après chouette que ba pesia ça quelque part et je veux montrer que belle raison dans la famille. Ah ouais chouette. Bah ça la confiance ah ouais chouette. 2-3 personnes. Oui, j'ai salué la famille qui moi la famille Louyeye et puis on connaît ba Holanda l'église corps du Christ. Voilà, merci beaucoup pasteur autrement dit l'architecte. Donc voilà. Nogo. Au soin ici dans notre trône danger. Darande bo côté là le roi va infiltrer dans bato ba yeba kanga falo. Si vous vous kangé biso falo ndara. Non ça va le roi. Voilà. Au métier on danger. Yo ne bigo vous allons rapporter à 100%. Pour la moni évangile bi moi pilipili omoni ba évangéliste bango mambaote ya bakisa bango siko pilipili ok biso bata kopo esenga donc loko la même la qualité tout donc kotoyo akomona moi pilipili mais ngande siko na tie pilipili na olongwa na bino na kiti na zumo loko langa malili na zongi ba rabuke na pena moi mi balé suki wana oui loko la famille
Si, biso en famille presque bon toujours quand tu vas pasteur. Mais à part grand frère dans les pasteurs. Tu y a pasteur tu m'as la bière soit me libère au monde à nous tout cas. Mais tu n'as pas personnalité. Pardon, je dis on est en direct toujours. C'est bon. Bon, so les avez na bongo, c'est qu'il y a quoi sarabiso. Hein? Donc il n'a pas surpris. Nous avons talanga le colo en plus ces écrans, n'a pas surpris. Mais et ça la rappelle moi bien quoi. Yo zam dama banga yo no peso de timutu moko ka s'il vous plaît. Moko ka. Zam dama banga be. OK. Je vais te qui moi aussi. Na States, na peso ba moto. Madame, pesa madame. Pardon? Ta femme madame? Tout sur la normale. C'est là la pesi bambote nanga na batu tout au balingaka afin des stars. Donc merci. Merci. Donc voilà, un grand merci. Place on est comme ça en tout cas baba. Non, place on est comme ça en tout cas baba. Donc voilà, Soza dû tes places voilà, ils ont la rara bon parce qu'il y a pas mal de gens qui balent là trop. Donc voilà, micro oyo eza yayo. Voilà. Merci encore une fois de plus. Nako pesa biso temps na yo. Nako ndima toute journée na yo parce que te belé c'est la rana monter parce que c'est une émission et consommera vraiment toute la journée en tout cas. Merci na yo. Voilà. Tout mes gars sur rana mo moké. Il pesa biso na moké. Secret na yo na ba maram o tu ya rolamba. Eza la rana. Bon, secret nanga. Na ba nolamba na kino na ba age ba 11 ans, 12 ans, nalamba déjà bien. Et bien, ça m'a fait les rêves, moko, buso Congo. Une fois, maman kinaka matanga, nalamba parce que wandu, net so ebi wandu. Ya musaka, première fois ça c'est comme musaka. Mai dake bele, le boka mai ana, c'est pas musaka nanga kilo, na ti musaka nanga ta mai wandu. Donc wandu bima pena soupe zuza. Donc on a fait les rêves wanga. Mas maso toxique wandu. Donc les bilans atama ide be fona boka no mai wana na tisco musaka na normal. Le roi a accéléré 4 jours wana donc na sala tout vraiment na iba bien olamba malgré ba no bina ina lamba ka danger. Donc jour rep na rep jour na ngamo batikili ngapena nyoso ngamo na sala ngamo kuna na lamba tongo na bongisi ndako na sali boye wenze na bibi na ndaki bongo. Qui est derrière toi? Jésus-Christ. Bon, dis-nous tout comment Jésus-Christ. Il écoute au samba, tu poses la carte na ngai. Dis-nous tout comment toi Jésus. Ngapena na la rana la mukana ya lubila rapenga. Asali la rapenga. Puissamment. On dirait ton enfant là qui nous sur les obétaments que quand tu es encore danseuse, on dirait bon le va qui se te dire quoi. Bon, bah le venga kana ni il y a ba février. C'est bon on est monté maman on le veut. Bon on a bimé qui n'a camarade na Brunet Germain na pesi bambote. Là tu étais toujours danseuse ou pas? Non, quand année on a dit en 2010 non. Quand année quand en février. Na bimaki ngeta master nga et petit nga na rina zui taxi. On a kata taxi wana chauffeur daki criminel. Soda muso bateme na kata coffre. Tomati na quand la première arrêt. To bin not c'est le premier arrêté. Tant on arrivé que va faux mouvement na kitabu ba bloquer. Bon, des bons et puis qu'on a ralé comme la moto. Tu as compte à rendre et ça ba marambo ça la trop de temps même ba TV. Il y a ba enlèvement wana ba catch ba beta kinga ba botulenga blo tuna dakina ngo. Mais le est nécessaire dans la vie et so batelinga. Moi quand on peut nzamba côté la qui à défendre contre baninga na ekaka badakina ba. Et s'il faut lancer un message dans bateau tout basa la marambo wana ya qu'on lever bateau tout ça la biloko wana. Message est bon, na rolo waka boy, mutabota mana mukilo na nzete azate. Biso so bota makana mama na papa. Obota bila ba yaya balek. Okoba ke babota nganga moko noza ba cousin oza ba nièce. Tant yo sala bana baninga mabe. Ya yo pi bazali. Ata bango bakuta na ba lèvement te bakuta ba problème sous parce que tant yo sala ba rapper mona bo moto pe. O moni pe ndeko na mwasi. O sale mabe o bomi to violer to sale mo résoudre pe ko za pe na ndeko no ba ko sale pe bon. Pas nini yo ka so sale leki no moto ya no bon. Donc batika nzela wana baluka na nzela moto o sala musala juste 100 francs au mi-journée mais au liembongo no na kima bika na tokaki on a 1000 francs na ngona le ke ya roboto la batu biloko ya sala batu mabe poka yo zoa donc mbongo wana ozana mutu moko na vie ya betisa yo libaku makasi na vie na azali tala caméra te ya pour 2 minutes c'est bon na otanga ko monete pas de souci otanga na ko monete
mutu wana ayebi na ye nasala mabete me ya inanga eloko pa yinelanga atikani pe yango do yinino kanga ngwa tout est vanité do wele loro moko boye okoma okino na suka te do wele trône moko boye wele loro moko boye na mutu kutaza azasala mabete ayebi likamona yote me yo yinana ye nzamba pambola ye na yebi ka ti lelo atika obina ngapi na atika obina akoma so danseuse OK me ayinanga kaka so abeti pe masolo na ngandinga na be mutu ka abetele atindelinga voice na yoki na sekara ngai na Linda Mondele vous discutez comment pour nous sur Landele on a mutu na ngai kala mingi kutu te na otali pe na terrasse na limité na 7e mairie nota la eto li na futa kutu mbongo te na futa ko mo masaka bi yo da mutu na ngai na BBC vous parlez comment to solara kutu chaque na Mondongo vous parlez comment to solara bien na WhatsApp wa masaka qui encore Maman Moluba vous discutez comment ami ma copine et la question la boussani est la fille ou quoi qui est de la pote en fait na Zizel vous discutez comment to solara te on ko sa te na rappelle numéro n'était pas numéro to solara te numéro na ngate te ya numéro na ngate pas numéro n'était to solara te to ba mité on a Facebook tout bo solara et bo solara bibi ça solara bibi ça to sala na e ba tout bo solara Zizel bo solara mais na numéro n'était pas numéro na ngate bon ta place mon côté c'est comment bo za ka numéro yo bo fanda ndako moko na kingandi mais bon na ba numéro te neti nga changer ba na changer ndako a to changer de 1000 francs ndako na mno ba na ngo bon azo occasion te au numéro na e au senate te pas senate bon na senate c'est l'orgueil comment te na orgueil ata mokete Linda Mondele maman na shilo ayi makamna lo ba BBC automatique systématique on a dit no ayi ke oui ya fa même fa Fabregas ngosa ni misotuni falo ndala bano wa benga ya benga grand prêtre mère benga wana grand prêtre mère ye alukali kama mutu te grand prêtre mère grand prêtre mère fa maestro wa mutu na ngai grand prêtre mère grand prêtre mère benga bon dernièrement no to tale na pale na na beng sanga na kenda pe na do taxi nga peti kuna a présenter nga présenter la ngai nga mona ndima ete na kina tsiko bina ta tiki ba vienne na ba ti poto lui c'est l'homme très simple ayi pe la yambanga tiki ba vienne na ba vanda na piscine na wana ngane to kito sola bi a présenter nga ba grand prêtre mère et bi prêtresse nga moko no sika yambanga na niveau mo parce que ayebi on est flou dans la kataki te flouté moni fa akuta nga na wenge ala ba bien fait o nga na salela yi même ata na conseil yé pas ba bien fait salela nga ndenge ko to nini nga tondo em sous taxi mona fa azu fa ya matete nga matete to koti to na express fa express bien nga na les personnes to koti yé pas na nga à côté de ça, on a besoin de comment ensemble là? Oui. Sœur en Christ. En Christ. Mon toi bête ça au Libakuana. De l'autre que il aussi il faut la réconciliation. C'est possible de le faire. Oui, il faut pardonner. Pas besoin de cela ma bé. Maguen ensemble là. Pas qu'on pardonner mais qu'on la réconciliation. Donc, kobenga allô. Ouais, beaucoup on a ba numéro. Kobenga c'est trop dit moto kuta net to soigner bien. Pour nga ko ndena boya pas on wana rankina ndo soigner ga bien. Na soigner bien na ba ko ba comme tout. Abi nga na place mo boy ni na tinza inde. Bimi pe na kina tindele mo 500. Sonde na Zizel botkalo za bokazo ba numéro te. Te tu nataka na ngona poto ndi secondaire za. Za na tena ba Facebook lokate. Na ibi kuté na Facebook so comme na ibi. Andenga ma bête. Tani boyelo bo so na dans le bon. Bon. Parce que botkalo so la te mais so beaucoup de temps que c'est en Christ. Toi non solo là. Après un moment. Na soli saraye. Après un moment. Bon, on n'a pas qu'il poto na ibi na ngama na été. Tokuta na rapete na ndenga pe na tsika na ndule na tokuta na te même ko tokuta na tsika na ndule donc moi elo wana zanga te j'entends so na tsika na ndule wa taka langage ya donc na tsika na musique mais tokuta na te banda na tsika musique na kuta na ko occasion te kuta na nae bon ezaka mo ko tokuta na so na moni bonjour so pe singa bonjour c'est bon so pas donc sinete impression na yo falonda par rapport à émission to fungola masolo impression na yo émission c'est comment l'émission to fungola masolo émission donc na sanga ba émission c'est émission minkana alendel le premier nando le home internet otia lukanga na boya quand fana évangéliste mtana o sala ngabina ngana mama wate bana tsiko bina bona sala émission ti asa on ka donc ba flair kaka. Nous avons une émission, nous avons une relation payée, nous avons conseillé à nous
boye na ndenge bien ndenge ke famille quoi nzela lendele donc na pesi no ba merci de mission ko ta na bomi journée la muka tongo la muka lela la vana muka 6h ça me sala nganga moko mwana tuka kende ni classe 5h na tikalinga mona bo sindaku no pe boye na ebe ku tu pe teke boya to kesu nzena bino na lambi pe donc moi c'est bon on dit qu'il y a autant au pesaba dédicace na yo na batu tout bota la biso c'est cool donc quand moi je dis un grand merci à Gianni Sita depuis Bas-Switzerland, pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Chouchou Natati, la véritable femme d'affaires. Là, je dis un grand merci à commandant en chef Blanchard Kadhafi. Un grand merci à Oli Moucheni, 00243 Code mondial. Un grand merci à vous, JKB, la Banque Populaire. Balobi, JKB, la Banque Populaire. Yo, mtoulingo, sala, louer taxi et VIP, au sala, course nayo. Contactez l'agence JKB, la Banque Populaire. Et ça, un grand merci aussi à vous, mon vieux King Foruma Limassala, les grands jonctionnaires de Paris. Nobel et Nambour à les sociétés. C'est-à-dire, tous un système, il y a liste. Yassika. Si tu veux compter solol, c'est-à-dire bah numéro dans ce tu as contacté biso. Yom tous en pour ça c'est leur promotion, il y a salle de fête, promotion, il y a agence nayo promotion, il y a nier surtout en pour ça. Bah numéro dans ce affiché on en a assez à télévision, contacter biso toroso. Là toi pour ça bah remarque na bino bah suggestion, il y a un ça là que musala ekola kitoko. Donc quand moi je vous dis merci na bato tout bah pesa biso confiance. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision, là vous ne serez jamais déçus. Un grand merci aussi à toute la famille, hein, à toute la famille de notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Je dis un grand merci à vous, à Alain, pourquoi pas de dire aussi merci infiniment à la personne qui est derrière la caméra, lui c'est Gédéon le Mystérieux. Merci vraiment à vous, un bon travail, que les bons dieux vous bénissent. Un grand merci aussi à Jordan Panzou, le monteur le plus célèbre du moment. Merci à vous Couleur Bassé, merci à toute la famille. Donc pardon. Et Netska na tigeli au micro parce que là c'est émission. Na tigeli au micro nyonso yoza na ngona motema na pona bato ba salon malambo. Pona bato ba salon malambo. C'est des salons bango. Tu donnes ton numéro de téléphone, je sais pas si c'est possible. D'accord, pas de souci. Et au PC bamboté là on a bateau tout au PC donc quand moi je vous dis merci. OK. Natiki. Merci. D'accord. na pesi bambote na ngala batutu o bayinanga asala bangelo te na pe bino bambote ndamba batela bino ba tutu balinga ngai tama bat balinga ngana mona jivet ki mos na kata state mwasi ya bois noir mwasi ya kitoko na pesi Queen J Judith Lentao na kata na Londres ba gros bisous na pesi mbote na ngana master na Aïcha Longa donc mwasi ya pembe mwasi ya mbinga ma copine privée. Bon, on a pesi mbote na ngana bonia German mamumuluba BBC automatique Linda Mondele mama na Chilo na Mervedi. Na pesi ba mbote, na pesi mbote na nga epa ya na pesi mbote na nga na Jivet Kimos na kata state. Donc moi c'est ya Mwindu, moi c'est ya kitoko nitika nga mondi na zawa. Ba gros bisous na yo, na pesi mbote na nga na master na nga na kata Paris, Aïcha Longa ma copine privée. Na pesi mbote na nga na master na nga Dora Lena, na pesi mbote na Judith Lentao, moi c'est à pembe. Moi c'est à pembe na kata ya Londres, na pesi mbote na nga na motema na nga Pablo Maninza. Donc bah gros bisous. Na senga nzela au permettre na sala na sali, na pesi mbote na nga na joli kumbe kiminga. Bon, na pesi mbote na Alendele ne ta permettre atindelinga ba élément na ba ya ozanga na ndako mo télé réalité ka ndezalaka na pesi mbote na mamumuluba mondongo BBC automatique linda mondele mama na Chilo na pesi mbote na ngana bat baleke belé bazo kima wakima na pesi mbote na mama harmonie motema pasteur cornet na pesi mbote na Esther Yannick Ndala Jemima Katoto petite sœur donc yé peut-être la ninga na sima na pesi mbote na Carmen Zakombo le faille mobimba mama Charlotte Mampuya à Bozebele. Donc bah on a bois qui temba la simation na sala émission na bois ka ba rifilelo ba Carmedi Mampuya Carlene Kiveni ba mbote benarata Luanda moni ba mona rata Luanda biso na famille chrétienne na moni mo pasteur na biso mususu apôtre Junior Ndamba na kata Luanda na moni mama étoile ba gros bisous ba bisous ne benale leur fort na moni susu mo voto na sepe alors le c'est là moi bien et c'est là moi calme. Merci na yo. Donc merci na batutu balinga ngai. Donc
Gros bisous. Maman Yvette n'a pas si on beauté. Donc